notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Bila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Botami na bino baibozoli bakwa bolandi émission na biso ya nzanga lelo émission e tokolobela mingi makambo matali coronavirus wana esilisi bato ebomi bato kati ya molongo mobimba ebomi mpe nkita kati ya molongo mobimba mpona oyo etali nkita tokutani bongo na nganga mayele na biso ya mikolo miso mwana mboka Jérôme Sekana oyo azali bongo mokambi mpe lingomba batangi toile d'araignée na ye elongo akoka bongo kolimbolela biso na lingala. Jérôme Mbote. Mbote mingi mama eboma. Tokutani lisusu po toyoba makambo etali corona plus. Oui. Coronavirus. Coronavirus. Ya Mbote tobanda na oyo etali nkita. Oyebisela biso balandi na biso mwa moke mai mokonzi ya mboka alobaki mpona oyo etali bokono oyo. Maladi mabe ezali bazobenga yango mingi coronavirus me kombo nango mosusu COVID-19 kombo nango scientifique ebandi na Chine ebomi bato ndenge na Chine etamboli mokili mobimba ekomi pe awa epa na biso yango monaki bakonzi ya mboka balobelaki likambo yango batelemeli likambo yango tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali discours mbala mibale akebisi biso alobi munguna akoti na ndako omoni mama soki ozofanda na ndako balobi na yo ke nyoka ekoti awo ata pongi okozamba parce que ofanda ozotala à gauche otali à droite parce que oyebi te ntango mosusu akobimela na se ya mesa donc il faut ozala ekenge mais eloko ezokamwisa biso nde bato baza na ekenge te yango eza mabe mingi mpenza parce que tala kaka coronavirus abomi bato ndenge na Chine aza na bamoyen ya koleka biso na poto koloba te oyebi ke italien batiaki plus ou moins 7 à 8 milliards de dollars pour na kobundisa coronavirus baza parmi les pays développés baza na infrastructure ya koleka biso mais bato bazokufa bonzinzi parfois 800 000 na somo bato babangi na basango bazangi kosala messe ya requiem moye eza te na France kaka ndenge wana donc maladi wana bokono wana eza kosilisa bato bongo biso toza mpenza na makoki nkita na biso eza mpenza makasi te biso gouvernement na biso esangisi kaka kamwa 1,800,000 vraiment une goutte d'eau dans l'océan yango esali que esengeli biso po tobika kisi ya monene oyo esengeli tomela tolandela po tozala na bomoi ezali prévention na kati ya prévention wana mokonzi ya mboka alobaki yango eza na baoyo balobi bageste barrière elingi koloba ke lokola tofandi boye totosi 1 mètre parce que ezali soki moto akosoli nani soi wana ekei kokota yo na miso na nzolo to na monoko yo pe ozwi yango et puis balobi na biso tosukola maboko mbala na mbala parce que ezali maladie oyo babengaka pe ya main sale soki osukoli maboko mbala na mbala eh bien okozwa yango te et puis koutiliser ba solution hydroalcoolique parce que de temps en temps tango mosusu okosimba poignet tango mosusu okosimba ata livre to nini il faut vraiment ozala à tout moment kosukola maboko mpona koboma yango
na likambo etali nkita mama molongo mobimba kake ebeti te tokokoma kuna na ndenge mokonzi ya mboka alobaki mpe bao baza na makoki abanda mpe kosunga mpe tokanisi bato mpe bazotosa makambo ya mokonzi ya mboka mama oyo tomoni ngambo ya kofanda na ndako bato bazotosa mpenza te oui bakotosa parce que oyemoni ke solution ya monene mpo na kokata oyo babengi chaîne ya transmission eza confinement ezalaka na oyo babengaka confinement total na oyo babengi confinement partiel eza lokola quarantaine elingi koloba ke balobi bato babouge te na mboka moko oyo bato baza kovivre au jour le jour kosala confinement total esengeli na kotia nano kozwa badisposition il faut koyeba ndenge nini ya bato bakolia ndenge nini bato bakozwa lisalisi soki bakwei na nani na kokoso nyonso wana esalamaki te nde yango monaki mokonzi ya ville azwaki mikano epuis azongeli yango parce que makambo nyonso esalamaki litala kaka bakonzi ya mboka bakoti na réunion balobi ke mai na lotiliki ekozala ofele na mois ya juin plutôt ya avril na mai bakonzi mpe batali bakitisi bampako bataxe tout ça nyonso wana ekozala na conséquence monene na nkita na biso parce que tokozwa lisusu misolo ndenge elongo bamaki te ekosenga sikoyo tosala oyo balobaka collectif budgétaire donc bakonzi na biso ya nani badepute na biso bakota lisusu bango ndenge bakangaki budget na biso bafungola yango babungisa lisusu na kati kuna mpo bapesa misolo ebele na ligne budgétaire oyo ya santé mpo te tozwa makoki ya kobunda na bitumba oyo mais tokoki lisusu kozwa budget ya 11 milliards te ekozala mwa pasi parce que barecette ebele ekokita tala kaka économie ezala yango au ralenti bato baza kosala misala te bafandi na bandako bausine eza kofonctionne mpenza malamu te misolo wana ekouta wapi donc na mboka na biso esengeli tosala makasi mpona koyokela bakonzi kolanda oyo bakopesa biso bainstruction tala kaka corona wana yango esalaka contamination massive nango esalamaka soki bato baza kotambola mingi nde yango bakonzi balobi te bofanda na bandako mais confinement oyo ekoya ekozala total peut-être bakosala yango na balobi Gombe parce que épicentre ya corona na biso eza nde na Gombe to bakoloba Kinshasa mobima déjà état d'urgence mokonzi ya mboka adécrétaki et isolé déjà Kinshasa et isolé Kinshasa na ba province et isolé Kinshasa na bikolo mususu koki lisusu okende na Brazzaville te donc esengeli vraiment totosa parce que bakonzi balobeli yango mpo na nini balobeli yango mpo biso toza na makoki te awa epa na biso na ekolo na biso Congo toza kaka na 50 respirateurs pour 85 millions de Congolais soki maladi wana ezwi biso tokosuka wapi banani bakokota na respirateur wana banani bakotikala donc tala kaka bibembe kozala ya kotanga te nango baza kopesa bakomande 500 lits d'hôpitaux bakomande bakisi banani respirateur banani pour que esonga mais ça ne va pas suffire yango mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi Tshilombo balobaki il faut tofungola oyo babengi fonds de souveraineté plutôt de solidarité nationale na sepeli na moni banque moko ebimisi chèque ya 150 000 $ américains na banza bamususu bakolanda na sepeli na moni compagnie lokola Angel Cosmétique oyo biso tosalaka nango basali babimisi 20 tonnes Angel Cosmétique na Palmco babimisi 20 tonnes ya ba solution hydroalcoolique babimisi nani savon antiseptique germicide nyonso wana bakendeki kopesa na gouverneur ya ville ya Kinshasa bazando na biso baza kokabola yango tokendeki ti na nani na ba prison ya Ndolo ti na makala tokomi na makala kuna balobi papa nzambe nde atindi bino parce que awa tozalaki ata lisusu na savon te tozalaki ata na gel lisusu te esili pe na quartier donc soki tokendaka te na ebisio toyebi te ndenge nini bandeko na biso baza na kati kuna ndenge nini balingaki kobika face ya virus wana ezomonana nango te mais ezoboma bato ebele oyebi ke sukasuka bokono wana ekoya kosila bongo baye molongo
bakosala ndenge nini mpo nkita na bango ezonga biso mpe awa tokosala ndenge nini mpo ya biso mpe nkita ye ya kozonga. Mama toza na organisation organisme ya minene eza na oyo babengaka institution de Bretton Woods par exemple. Na kati kuna oza na Fonds monétaire international, na kati kuna oza na Banque mondiale. Mais na kati pe ya institution financière internationale oza na BAD. Totala moko moko. Tobandi na Fonds monétaire international. Aza ko lengela ko disponibiliser 2000 milliards. Il y a des dollars pour na kokabola na ba membre. Biso toza pe membre depuis 1963. Côté à Banque mondiale, bazo milengela ko mobiliser aussi des milliards pour na kosunga bato. C'est-à-dire babikolo baza ba membre ya Banque mondiale. BAD a outi ko luka pe misolo au niveau ya nani ya ba bourse pour na kosunga pe population, notamment ba pays membres ya Afrique ou basali baza ba membre ya nani ya BAD. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke na tango oyo ezala banyongo, ezala ba programme oyo tosalaka te oyo nyonso wana ekokota na maisiko, il faut qu'on négocie. Ekoki kozala e période moko ya kitoko pona biso kosolola na bango afin que bayoke la biso banyongo wana les voix s'élèvent, hein, pour que banyongo mingi oyo bato baza nango na minute oyo moyen ya kolandela programme structurel ya nani ya Fonds monétaire international ezate ba paramètres nyonso eza bouleversé. Mais na eloko ya motuya ya kosala na kati ekolo na biso eza nini mama Eboma? Ya liboso esengeli to réduire train de vie ya ba institution. Na kati ya mboka na biso ba institution toloba présidence de la République, toloba parlement avec les deux chambres, toloba gouvernement. Ba institution wana rien que na fonctionnement na bango bazwaka 60 à 70% ya misolo ya budget. Donc lokula nguna kuteli biso na mboka tozana na makokite, il faut train de vie ya ba institution wana ekita penza na se bazongisa nani budget na bango ekonda pour que misolo oyo esengelaki topesa bango ekende wapi na kosunga bana somi ekolo Kongo bakoki kokufa ebele na coronavirus. Décision ya liboso ya ngwana. Mbongo wana ozoloba oyo ya budget na bango. Eza oba kofutaka bango ba salaire oyo eza motuna malamu. Bazana ba oyo babengaka ba frais de fonctionnement. Ya minene. Bazana oyo babengaka ba émolument na bango lokola ba député. Président de la République azana oyo babengaka nani liste civile. Oso comprendre. Donc misolo oyo bango bazwaka pona ko fonctionner eleki ebele eliaka 60 à 70% ya budget mobimba. Nde yango banganga mayele ya économie en kita balobi te, il faut ko réduire. Nde yango tozo senga na ba député bazonga kuna na hémicycle batika ko banga coronavirus parce que baninga na bango bazo siéger na poto. Bango bako nani palais du peuple ezamunene te omoni ke palais du peuple ezamunene. Par exemple na salle du congrès na biso wana ata soki balobi 2 mètres bako fanda na bango oya ko fanda wana 2 mètres musala kaka azala wana tango bako tuna vote ale te mais na minute wana ata biso public tokoya lisusu te totikeli bango bakiti na bango ba voter mibeko parce que na minute oyo ata ko urgence ezali parce que bango ba pesi na no makoki na gouvernement te mibeko ya mboka na biso lobi boye soki parlement baza ko siéger te pe incident moko ya munene lokolo oyo ebimi, hein, en ce moment-là le président de la République peut agir par ordonnance, donc exécutif akoki ko agir, mais bango basi bazongi bakoti na session. Donc na minute oyo moyen lisusu ya gouvernement à agir na ndenge par ordonnance ezate. Ozo comprendre sikoyo il faut kaka bango il faut baye beloko wana na sepeli kutu moko na bango alobi ngai na kozwa lisusu ma emolima na ngate botia yango kuna na nani na apesi yango na INRB wana makanisi ya kitoko voilà un patriote. Donc ekosenga que mais Denis Sesanga topesi mbote parce que la kisinzela penza sali musala malamu la kisi penza ki aza patriote. Donc totika masiki donc bakonzi na biso il faut qu'on réduise train de vie. Et puis gouvernement
toza na gouvernement moko éléphantesque. Hein? Nalandaki la semaine passée, Matata Lubaki azalaki na gouvernement, il y a 36, 37 personnes, il y a 30, même il y a 20 personnes. Il n'est pas dit que pour que le gouvernement la soit efficace, il faut baser à la 60, 70. Eh, Mokeleki Mounene, mais est-ce que le gouvernement États-Unis, Baleki Biso na Mounene, bazana combien de ministres? Non, Likambouane ezate. Parce que yango moto ezako tinda ba dépense komi kiri. Mutu na moto azako ya na cabinet na ye azana bato ebele kuna moyen basunga peuple ezate. Donc, ya liboso na lobby réduire le train de vie. Il y a une institution. Il y a mis balé kokondi sa gouvernement. Et ça kanakati ya premier point wana. Il y a mis ça to maman et sengeli na minute oyo bato oyo bayebi ke bazaba na somi bala kisa kibo somi na bango lokola Denis Sanga sali ba société oyo ezana na makoki ya kofuta pa ko na bango ba futa parce que soki to futité moyen ezate et puis il y a mis ça to solidarité oyo tata mokonzi alobi to ti kotanga bandaki sawa. Il y a des compagnies qui ont la banque et puis si misolo na Angel Cosmétique na Palmco. Mais biso par exemple tobandaki ko sala sensibilisation tozo kobana Caritas. Omoni Caritas wana to sali na bango misala mama. To distribuer na bango bino pe bozala ki to kaboli na mois de décembre 50 tonnes à vivre et non vivre na Kinshasa pour na bandeko na biso bazala ki victime ya ba pluie diluvienne. Tokena bango na est tokaboli plus de 100 tonnes de vivre et non vivre na 5 tonnes de médicaments et l'équipe qui tok bazana expertise bato ba commander ko banga eza lokola o balobaka lokolo oyo enyataka nyoka soki emoni singa e bangi parce que bato barula bango moyen ndenge na ndenge tala kaka na mokili na biso ndenge ba salaka ba cotisation ba bindo ba nini eza bato bazana ko banga mais lelo oyo mama Caritas azali institution moko très crédible. Nabanza Caritas bako fungola numéro ya compte bako fungola ba MPS na bango tout ça pour que bato to sangana Nathalie lelo na bilili na Lagos bazui ba stade na bango mama eboma ba stade pour balobi ke ba stade oyo bato bako kota soki match ezali batonde bakota kezande ya bato ezali ya nanité. Donc bazui ba stade ba transformer yango ekomi ba hôpitaux bazo tonga ba tente ya minene ba mbeto batikuna bazo kongola biloko akolia sengeli na biso peto sala likambo yango mama gouverneur ya ville ya Kinshasa na gouvernement central basangana batiaka gouverneur pembeni te parce que mingi atana 1,800,000 oyo babimisa ki amoni ata $1 te. Donc na ba réunion mususu parfois baza ko benga ete et sengeli gouverneur aye bakoye kotanga bato oyo bazangi makoki. Par exemple maladie oyo ya coronavirus eza koboma mingi bato ya 3e âge. Il faut chercher à les protéger. Banani oyo babenga tobengaka bashege. Il faut qu'on recenser bango, qu'on réquisitionner ba hôtel et tondiawa. Bati bango kuna bapesi bango bilei. Il faut koyeba tozana bandako boni. Tozana bandako boni. Atako ngai ndenge nazali awa. Nakoki kozanga peut-être kamwa loso na ndako te to fufu to mama eboma mais ezana bato na Kisasa soki ekwe lelo ya mipeko elobi ke non confinement total mama atandenge ya kolia ekozanga nde yango ba gouverneur a sala ki marche ailleurs parce que bato ya ndenge na baza ebele bakoki ko ya ko sala pillage mais soki en amont ba sali recensement ba yebi ke na Masina toza par exemple c'est un exemple na 3 millions hein de maisons na kati ya 3 millions wana toza na 1,700,000 oyo bazangi ata ndenge ya kolia donc bakoki kofanda sans ke balia te mais esengeli kokotisa bango na budget bakoki kozwa balobi bon confinement ekozwa combien de temps donc confinement ekozwa par exemple 1 mois lokola mokonzi mboka lobake alors ba famille oyo eza na 4 personnes 3 personnes topesi bango saki ya loso ba dépôt etondi awa mama ba dépôt etondi fait que lobi biloko akolia tozana ngwa ekoki kosunga biso tina mois de juin. Donc non problème eza c'est ce qui doit être fait maintenant. Et puis tozana na administration tozana mboka tozana zambate. Le gouverneur a des services. Le gouverneur a ba bourgmestre ba chef de quartier. Il faut toyeba ka moi inventaire wana il faut ça la manoki ba pesa ba donner ainsi
soki sikoyo bakoki emonani bapesi bato wana il faut distribuer les vivres et non vivres par ménage individu na balabala te bokutani yo pe osala confinement total zwa pesa kino te ndenge wana te il faut kosala recensement ya baménage isika ezali na Kinshasa et puis basali budget na kati ya budget wana basombi biloko l'État a le pouvoir azana pouvoir ya korequisitionner loso nyonso etondi awa na ba entrepôt ba fufu tout ça balobaki kutu bango pe bakofungula ba entrepôt na bango bazwi kokabolela bango ya ofele bafana lokola maye kozala ofele lokola courant kozala ofele biloko ya kolia pona ba oyo baza démuni na batu nyonso te pe biso ba oyo toki kozala na makoki ya kozwa kamwa loso to kamwa fufu to mona mabete parce que tozande kosunga ekolo ainsi soki bato bafani na bandako virus wana etambolaka mingi nde na nzoto ya bato soki bato baza kotambola yango pe eza kopanzana soki bato babatami yango pe ebatami c'est-à-dire ba maîtriser bakoki pe ko localiser bisika oyo et fandi ebele bayi kozwa bato wana ba soigner bango parce que soki tosali yango te mama tokokufa bonzinzi awo na bato ya kokunda ba mususu bakozanga parce que ekozala somo benda bika parce que biso awa tozana o babengaka ba infrastructure hospitalière o ezana ba respirateur ezate tozana misolo ebele te donc eloko ya motuya oyo ekosunga biso ezali respect ya ba instruction ya OMS respect ya ba instruction ya bakonzi ya mboka notamment o babengi les signes barrières yango nde ekosunga biso na kati ya ba signes barrières wana ezana na stratégie moko oyo esungi bikolo mobimba lokola Italie pona nini ekomi boy Italie ba négligeaki lokola biso tozo négliger ozokende na zando balobi na bato 1 mètre okokuta bato ba finani même na taxi okokende somo tolobi même nzambe na ngai mais likambo oyo bato ba finani boy baza ba yebite parce que soki coronavirus akoti wana c'est fini au lieu za la bato mibale tokozwa yango 100 200 alors tango bato 100 200 supposons 1 million tozali à peu près 14 millions awa na ville ya Kinshasa maman tozali na touti ko franchir barre ya 100 cas 8 morts mais maman soki sikoyo tolongwe na 100 tokomi na ba millions 3 millions 3 millions 4 millions 5 millions tokoti ya bango wapi toko maîtriser bango ndenge nini yango nde biso esengeli to landa mibeko baza kopesa na kotonda botondi na mama Olive na monaki yake kuna na ba chloroquine kopesa na INRB a commander ba respirateur a commander ba tenue ya protection wana batu ya ndenge wana nde tozala bango besoin bato bazana misolo na mboka oyo esengeli siko to mona bango bosunga bino mbongo na bino kozala pona banani eza pona batu te soki batu nyonso bakufi basili bokosala ndenge nini mbongo na bino wana nde ekobetela bino maboko mbongo na bino wana nde kovote bino de yango esengeli mutu na mutu ayeba ndenge ya kosunga baninga ba ménage na biso toyeba ndenge nini eza likambo ya gouvernement ye moko te eza likambo ya gouverneur de la ville ye moko te eza likambo ya biso nyonso eza likambo ya mabele donc esengeli vraiment tolandela mibeko wana kala mingi te pona yebi ke ba réunion ezosalama na présidence de la république na primature ba mesure baza kozwa ba mesure sociale pona ko prendre en charge population et eza ko conduire biso petit à petit ba ko proclamer o babengi confinement total et biso peto banda pe komi lengela hein to sombaki babiloko soki kolia yango na désordre te parce que oyebite okobimate donc esengeli atako gouvernement akosunga biso pona ba oyo bazangi mais esengeli biso pe toyebaka kosungana pe toyebaka komisunga biso moko pas cordon to sori pe mo mingi to ozali suna likambo mususu okoko bakisa pesa pe toli na bandeko oyo bazoyoka te okonzi ya mboka zongi mbala mibale mobimba bandeko mosusu bazoyoka te bazotambola nde balingi baza kotosa pe moto alingi kotosa te eza lokola mwana amoni moto azosakana na moto
mais mokolo akosimba moto aziki akosakana lisusu na moto te akobanda kotala yango na musika bao baza kondima te kala mingi te bakondima parce que bazoyoka yango lokola sango eske na mokili mobimba lelo oyo États-Unis baza koapprocher 4000 morts. États-Unis, première puissance économique militaire du monde, va mobiliser ba bateau tout ça na landi kutu na télévision Central Park ezali place moko tango tokendaka na New York kuna ba touriste eza kitoko ba transformer yango bati ba tente bati ba mbeto pona kwa yamba ba malade bateau mususu militaire eza wana na 2000 li na kati ya mai bazui na Brooklyn kaka quartier moko ya New York bateau ba perdre baza ko fabriquer ba masque biso pe sengeli ko sala ndenge wana na mulandaki cour de chapeau na fondation Musée Laurent Désiré Kabila ba fabriquer les biso ba masque même si ce sont des pagnes mais en pagne mais c'est bon. Donc ba initiative ya ndenge wana nde tozanango tina tozanango besoin pour que tokende ko sala ndenge le tala ça ne coûte rien, ça ne coûte rien mais ça peut protéger parce que ceux qui na lati yango na kosolia zei na ngai wana ekosuka wa ekokoma epana yote parce que ceux qui nati yango te ezui yo pe okeko pesa muninga ainsi de suite. Donc tozana posa bande konabiso ba bangaliwa parce que ezama sekite ça sera trop tard pour eux okoya kosutuka aussi okomi nango alors que olingaki ko zwa yango te ko éviter yango nde liloba o na lingaki na pesa ya mibale ba konzina biso ba sala makasi ba communiquer comme il se doit na lobaki na chaîne moko boye communication eza médiocre na minute oyo esengeli ministre ya santé esengeli professeur Muyembe oyo aza kokamba na comité secrétariat technique oyo eza kolandela makambo yango ya riposte esengeli ba autorité politico administrative gouverneur ya ville par exemple ici to gouverneur de province tous à la rendez-vous na bango mama eboma chaîne nationale totondi bino botondi to memela ki bino kuna ba cadeau parce que to moni que bozo sala musala malamu chaque 21h to lingi komona ba konzi ba yoana ba pesi information lelo to kufi boy lelo pe to biki boy ezanga ba to ya kokufa te bo tango bazolo bela kaka ba to ya kokufa bato bakanisi ke bato bazo bika te panique ezako ya munene esengeli pe koloba ke non bato pe ba biki autant et puis bo sala boye ba sala communication na moni na RTNC ba bandi bati pano moko et komi ko renseigner biso c'est déjà un pas mais ce n'est pas suffisant et sengeli sikoyo ministre ya communication et médias a pesa mitindo na ba médias nyonso que soki ministre ya santé a komi koloba na docteur Muyembe ba komi koloba ezala na tongo ezala na midi ezala na 21h chaque jour ba chaîne nyonso ezwa signal ya RTNC en relais de sorte que bato ba mimonela et puis nakosenga pe na gouvernement na biso soki muto akufi bala ki sape bibembe ndenge bazola ki sana poto parce que ba mususu bazo kanisa que lokola bazo mona bibembe te alors bato bazo kufa tete bato bazo kufa bala ki sape bango ba autoriser caméra ya RTNC ekotati na hôpital de cinquantenaire esika bato wana bafandi ba mona bala ki sabango bakoki kozipata elongi poto yeba ke mutu oyo aza songolo pakala te mais bamona bango na état bazali nango na ba respirateur muke oyo toza nango bamona ndenge bazomona na babilili ya ba chaîne internationale na banza soki tosali ndenge wana mama tokolonga etumba oyo tokanisi bandeko balandi tokombongo na suka ya lisolo na biso na mwana mboka Jérôme Sekana oyo tobengaka enganga mayele na makambo etali kita oyo toyamaka ye ntango nyonso bolandi wana ndenge akuti koyebisa tokanisi bolandi manso akuti koloba tozala likambo suyo ya kobakisa te tolobi kaka te bana mboka coronavirus oyo babengi covid-19 eza koboma tokeba na ntango bakonzi balobi esengeli bongo toyoka tolanda omoni bino moko na poto ndenge bato baza kokufa lokola nzinzi ebongo so ekoteli biso tokosuka wapi tokanisi mpona lelo tosuki awa topesi bongo
matondo mingi na ndeko na biso Jean-Paul Bandolila. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marié.